ndeko na biso trop jeune ake kotika mokili au crise cardiaque mais bandeko na biso pe quelque part babi mbongo ezaka na suka te tomonaka yango même awa bapasteur bana temps repoté à côté ya tina 4e kilt aboye kotikala ta 2e pasteur ye moko côté babi te ke nzoto ezaka na besoin pe ya repos lelo sango aliwa notre frère akufi na scène eza nanu nini yango makambo oyo oyo tozo comprendre te na Kinshasa makambo yaka na ba phénomène mon papa makufi na scène cette fois-ci et comme tant ya ba frère na biso église notre frère aza marié père de 2 enfants o lelo ba oyeba te basali pe na autopsie te eza poison eza nini parce que lelo bandeko na biso pe bakomi pressé parce que ndeko na biso wana Junior Lukumwina azalaka sollicité monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue, chers internautes. Il y a Congo Température Télévision. Boil Malam, na émission Nabino analyse sur le net, le lac à Congo. Pour nous couper ça d'abord, merci Mingi Nadjo Lili à Talon Chara annonce na Moussou Pena Moko Azali Kola Nabiso depuis Mboka à Londres. Un grand merci à maman Katia le moté ma papa Dimi Placide couple idéal. Un grand merci à Richika Pinda Nabosanité R9 Yeba Benake Bongo. Un grand merci à Yeba Benake le mignon garçon de Paris Claire Boboula, le Babyface Nabosanité hein Denis Fabiano. Na Igor Mintu na pesi bango mbote analyse sur le net moko lelo vraiment esali biso pasi parce que zali sango oyo ya liwa oyo toyende kona biso ka ba compatriotes na biso congolais o bazali banda le tozo mona makambo zo salema na Congo batu bazo ko kufa libanda tozi ko mona ba naufrage oti ko salema ah ba congolais ba kufi congolais zo kufa na ba eta moko ya mabe na mboka libanda. Les autres analyse sur le net notre frère chanteur chrétien Oayembela Nzambe Oazakanamboka Afrique du Sud a sali beaucoup d'années au kuna a s'imposer à planter orchestre na kuna na combo ya Junior Lukumwina Oazali na orchestre na son de David donc azal lokola ba Mike Kalambaini tozakana bango awa parce que ya na ba église belo ba sollicita kaye pasteur na biso peke Alpha Luka ou tomona ka mona ba convention abane ko bengisa notre frère là mais lelo sangwaliwa notre frère a kufi na scène. Ezana nu nini yango makambo oyo tozo comprendre te na Kinshasa makambo yaka na ba phénomène mon papa makufi na scène cette fois-ci et comme tant ya ba frère na biso église ba chanteur chrétien notre frère aza marié père de 2 enfants o lelo ba oyeba te basali pe na autopsie te eza poison eza nini. Parce que le bandeko na biso pe ba komi pressé parce que ndeko na biso wana Junior Lukumwina azalaka sollicité ayebani Afrique du Sud ezala ba congolais ezala ba to baza ba étranger ba guinéen ba nini ba yebiye na sur frère na biso fiston Bouye attends en Afrique du Sud bomona ka manifestation esalama ka wana frère na biso mutafungola ka yango Junior Lukumwina Lukumwina ozo sala pasi atiki libota eza nini au juste eza ka faire à poison au congolais liko yokela moninga na jalousie même à l'étranger ndeko na biso trop jeune akeko tika mokili au crise cardiaque mais bandeko na biso pe quelque part babi mbongo ezaka na suka te. Tout le monde a même awa pasteur bana temps repoté à côté à tina 4e kilt aboy ko tika la ta 2e pasteur yé moko côté ba biteke nzoto za kana besoin pe à repos parce que ba lo bakeza crise cardiaque
est-ce que ko ganga pe ndenge bomona ke moni soki muto aganga neto biaka bona ba émission to lobaka boy faut ça na répond moi bomona moi pegi tita moi ben pour na ba s'entretenir nzoto nako ke ne peut après musala nako za naza épuisé naza fatigué na lali na zuma repos moi maya moto moi ti c'est ça mais bande qu'on a besoin à cause de l'argent bazo détruire ma santé lelo sali pas ces sangwaliwa ndeko na biso poison te kaka motema mabe ezalaka na biso ba congolais parce que non ba sali junior nanu autopsie te et les lisi bandeko na biso ba kendaka Afrique du Sud ba passer ka 15 ba leli papa na biso ka 15 lobi je connais ces petits là junior il nous a quitté très tôt c'est quoi au juste papa na biso Freddy Bikomba papa Faya oh kalaming te a oza la peine en Afrique du Sud abi j'aime bien ces garçons façon ko yemba na yi PCP Mawana, ba pasteur Moïse Mbi, ba Mike Kalambay, ba Fiston Mbouy, ba Evan Walesa, wazo mbanzembo moko mikolo. Wazo mbanzembo wana. Sembola loboko, ngana mona yo. Salelanga oyo mokili eko kiko salelanga te. Salelanga bikamwa. Mon ami Van Walesa. Je te salue depuis la Belgique. Moi, tourné mon Kendaki. Nous avons des camarades qui sont Yembaka. Paul Bakenda, camarade Nangai. Camarade Nangai na tangi na classe. Na sakai na yeto sali ne ba catch. To beti ne ba bale. Na pesi merci parce que comme mo umu na nzambe. Azo yembe na nzambe kitoko. Mais yembe na nzambe oh. Parce que Paul Bakenda aembelaka nzambe na ba témoignage makambo oh ye akuta nango na vie na ye yango aembelaka nzambe soko za nzambe oza ya nzambe nazana ba camarade ba yembaka ba camarade nanga ba amita on tangi Van Walesa na tangi na Paul Bakenda ba bike wana c'est notre frère Peggy Titan mais Tolanda liné parce que et sa profession nanga c'est ma profession baninga pe nzambe abenga ki baona likabo lisolo ya junior tozo ebati parce que l'autre tozo mona pe ba chantre chrétien ngo ba témoignage zo bima pe ya mabe bazo linga mokili bato bazana mokili bazo linga ko tonda pe mbongo te mais moyi ata moyi mais azan de kona biso congolais sali biso pasi parce que mokota sepelaka na liwa moninga mokota sepelaka na malheur ya baninga soko zo mona moto sepeli na malheur ya moninga se kaza nga Nathalie sali pasi po na moni jeune sœur na biso atikali veuve na moni bana o atiki baza mikie botala na bilili ezo sala pasi na sur bande kona biso ya Congo température elle Afrique du Sud beaucoup na bilili beaucoup na ba image Arabie la descente Afrique merci parce que okozala wana ozola biso bilili to e bandenge nini makamozo déroulé ndenge nini kuna pona ndeko na biso junior na église Son de David to pesi merci mingi na bandeko nyonso ba ozwa likanisi na bango ya ko sangana pona ndeko na biso surtout bino bato boyembelaka nzambe boza pe na bolingo te bwana bolingo te bwana bolingo te bino moko nanu botozwaka ba intérêt bokomi osinaka ba contrat kilikili ekomi soka ka publicité boye wana azalaki wana yango Evan Walesa ayebisanga Peggy Titan na mesana kopesa message ya nzambe na loyembo ya teke funa zaka pasteur na telema mais banzembo nga na yembaka eko edifier eko tout taper eko bongo la moto c'est ça moto na mutazana don na nzamba pesa ye eloko zo boma biso pe za tozo forcer ba nature ozo za la forcer à cause ya mbongo à cause ya biloko mokili à cause ya ba biloko moko boye yango balobi yango eza na eloko moko boye baloba na Congo
garder bande na yo. Faut to garder ba bande. Obité, ngaso na maçon, na ozalanga maçon. Na ki maçon nga na olia. So na nga boy, na ozalanga boy to boyité. Commerce ça ngo pour na mututu. Mais domaine profession à mutu. C'est plan à côté je fais quelque chose. Ah, na moyen na ilo ko mona nga mo muke. Moi ilo na nga mo muke ko tsela nga mo muke zo edenga pe mo ko na olia, c'est ça. Mutu za kama ile bongo. Botala siko bobo minde ko na biso junior. Bobo minde ko na biso junior à cause il y a jalousie à congolais. Ngana zolo bango za Christ. Bobo mi junior lukumbina. Notre jeune frère. Bobomi jalousie tina kati ya église. Tina kati ya pas ba chrétien. Jalousie biso kanti kake ba paye ka ne mutu batambola mabe na ba chrétien. Oh lelo bazo que c'est église Sony. Vérité koyebana pona junior. Vérité koyebana. Parce que ça li pas si mingi. Bandeko na kishasa ondeko atindaka moi quelque chose na musalo ya salaka. Na itina manenzamba benga ye. Parce que les activités dans l'orchestre bandeko wana ba se retrouvera peut-être kaka na orchestre wana. Lelo bolingi bomiye. Ce que ça problème à santé. Balobango la santé n'a pas de prix. Voilà quelque part, c'est vraiment nenge ba olobake, les crise. Normalement faut tous arana ba repos ko kanga boye bande comme sou ba ye bakate. Nzoto oyo eza la machine. So esali pe mingi lembaka. Ezora parce que to ko ya rappel ma maladie, to belaka. To ba immortalité. Mais nous tozoye baté bisika nini makambo ezo ken ezo zalaka na libana mboka chaque mois congolais ba bomaki, congolais ba salaki, congolais akufaki, congolais salaki, c'est quoi en fait? Tandis qu'il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, ba parents ba bandeko na biso bazo fukama chaque jour pour na mboka oyo za la béni, pays d'espoir. Ah, zo sala pasi. Pasi makasi. Napesi merci na bandeko no so bazolanda biso partout. Merci na maman na biso Katia Lelo motema papa Jimmy Placide. Napesi un grand merci. Napesi merci mingi na ba soutien nanga bana membre. Napesi merci mingi na mami Mola ala na mingi émission lolaka ya Congo. Merci na Aline Baston na Felande pe na Mimi Menga. So na un graté. Je merci à Cabo Boula, le million garçon de Paris, parce que Nana Mawa, il y a des gens junior. Courage car na chantre chrétien. Courage na frère logique Bola. Ouais, mbeli biso penzembo kitoko mikolo ezali vraiment itando ike na télévision déjeuner. Donc déjeuner na yo zane motema na yo. Merci na frère logique Bola. Merci na ba frère nyonso batikali pe bozo embela nzambe mais bozala prudent parce que virus ekoti motema mabe ekoti congolais yé moko ennemi à congolais tout ça la biso passe na pesi ka courage na madame na biso lukumwina na pesi courage na famille. Je présenté mes condoléances dans la communauté congolaise tout en Afrique du Sud. Un grand merci à la famille à Jurès Malele, la famille Malele ou à Djobour, ou à Captain, au Bobé Ngarangai. Un grand merci à la famille en Afrique du Sud, Boye Bingay. Il y a Christian Bola, un grand merci parce que tout ça qui peut m'information à Bino. Parce que dans le bac, awa tu auras source et information. Tu auras vraiment information à source. Tu y es, tu retali, puis tu diffuser. Et solo et sali passe. Bande qu'on a vu sur ACK Kalembelembe.
babi ke frère na biso Junior na bandeko na biso ACK bandeko na biso ACK bazalaka pasteur voici l'homme na pesio merci pour na message au tango zwaki yango esalaki yo pasi pasteur Leopold Mutombo esalaki yo pasi pasteur Freddy Mikobi Freddy Bikomba Papa Faya pasteur Espérance Mbakadi église de Mangembo pasteur Eric Dikoba l'homme de Dieu pasteur Nikens Kobange na Suède batu misusu bazo benga biso bomoni bandeko na biso misusu bakoma lokoso comment bakozala boye misusu bakoma bata bakisi bakoma osimela bakisi. La Bible dit ne juge point. Tout ça a besoin de juger parce que na minute on a besoin Junior et ça koufi a commis mon way nzamba lolande akoyeba pe en plus l'histoire ko kufa na scène oyo ozo lengi sangai papa mba kufi na scène frère na biso Junior a kufi na scène crise juillet pourquoi kaka congolais zo kendaka na makambo yo pe en plus tozo ebate dikanisio zo utawapi makambo zo utawapi. Mais moi je suis de cœur avec cette famille bande on a besoin Afrique du Sud o ba ko aider biso o ba ko tinela biso pe bilili mokola lever du corps to éviter ce ko ya awa na Kinshasa parce que frère na biso Junior Lukumu na za moi na Kinshasa akena Afrique du Sud ka ndenge za banda ko yemba depuis awa ba esi biso yembi pe na ba église ebele ayemba pe na ACK Kalembelembe ayemba pe pa pasteur pasteur Nema azaki pe déjà donc tant qu'encourager aussi à que luka vinae parce que Dieu est partout. Parce qu'en Afrique du Sud, en Angola, il y a des Congolais où les lopes bandimé nzambe bazalaka wana na kati Angola. Abesi ba pasteur nyonso ya monde entier o bozola ndangai o bolingaka mingi émission lolaka ya Congo. Mais toujours le bel affaire, il y a liwa ya chantre chrétien. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit, il y a des chrétiens. Il y a des nzambe, ba umu na nzambe. Napesi bino merci. Pour la boza ebele ya kolanda émission lolaka ya Congo analyse sur le net. Likambo est touché bino bato boza libanda isalaki bino pasi. Ya komona notre frère Junior. Ya kokufa boye pe ya kotika libota. Botala bisika to utaki na bisika pe tozo kende. Est-ce que makambo ezo touché biso à l'étranger? Bande konanga bozo mona te Congolais ko zala toujours victime. Surtout ba cas décès et leki. Surtout makambo tu ko salema dernièrement en Grèce na Turquie. O bande ko belé ba perdre pe ba famille na bango. Ba perdre bande ko na bango. Bande ko belé ba mbongo baby pona ko bengisa ndeko. Aya. Lelo il y a toujours chaque mois makamama bezo sale mezo salaka toujours Congo. Ya on a zo senga na communauté tout au bozaka na monde. Bozana ba Belgique. L'unité ezala bino. Biso mon pe ba congolais, tous na bolingoté, tous tchena na ba poison, tous na ba jalousie, mais tandis que ngana monaka. Oh ivoirien kutene ndekone ivoirien. Na mboka mususu. Ba kozala ba pire. Ata moninga ne oh nigérien ata ozo ba million. Mais bisote biso so kika ke mutana na cop mo azoka 1000 €. Lokola ba jolili ata la chérie annonce ana compagnie na ye 77 7 Boki yango moni ba congolais misu ba linga ko zana milia ba congolais nti. Yo mona congolais un vrai congolais akenaka kayu ama mutu na palais so cha drink o cha na palais. Tandis que tout temps boya libanda. Menga na mona ka ke mutalo ba awa na poto soko ye na poto confiance yango tozo mona ngoti. Tozo mona yango mambo zo sale mabande comme sous tozo mona yango.
au moins mutabeng ça na poto mais bokomi okomi na poto kay mutabeng ça bokomi ba ennemi ba réalité zali na biso ba congolais otozana amour té peu en plus biso to bomba ka secrété congolais zaka poisse congolais zaka poisse congolais olinga ka alinga mutu mususu ke ndeko na congolais c'est quoi en fait c'est quel signe tozoye baté makambo oyo nzambe azosalela biso mpe lelo toomona tozwa barésultat malamu mais parce qu'il y a des gens qui prient sincèrement na mboka oyo baali tana otanga papa Faya papa Freddy Bikomba nzambe apambole bisika azali na Faya ministry likambo ezosala pasi me congolais alingi moninga ne congolais te nga fait on nazomona on dirait c'est comme si babomi mwana mobali wana basaleli bisala sala parce que bandeko bozolo ba obwe to boy te bandeko na biso pe miso bakoma na vitesse à TGV amiso mi succès pas batamokili et pas banganga pona yaza na ba contrat mingi batu ba solliciter ye mais pona ndeko na biso junior to na tenter to juger pour nous amo wei sali pasi on est de cœur merci mingi na bandeko nyonso bolandi biso bisika nyonso merci na Jean Chambaredo na mwasi na mami Chamba balandinga ko banda mboka Canada na mwana na bango Johan Preston Ornelia Chamba Jimmy Chamba Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée, n'a pas si merci. Stani Chamba, Motema, Guigui Osando, n'a pas si bien un grand merci. Junior Chaumba, la famille Chaumba, Nancy Chaumba, Chimène Ilonga, Laetitia Chaumba, Papa na Jos Naitan, merci mon frère pour votre mariage. Merci à ma famille Nyonso, famille Nangaï Titan na Canada, Ornella Titan, Nancy Titan. N'a pas si merci aux Aka Moumbu Nabino, Ndeko Nabino. Ouais, kaka mingi ko pesa information na zanga mosali na nzambe te na zanga pe évangéliste te mais analyse sur le net mais aka bosolo makambo tout monde otozo mona na internet ndeto yaka siko ko yebisa binongo en long et en large ya ko expliquer bino normal napesi merci mingi na bato tout bozo soutenir émission Lola Kaya Congo. Merci à maman Rosette la Fleur d'Ambour pour l'espace OP pour la confiance. Merci na Cordon Shadrach. Puis merci na Christian Mukendi Touré. Merci na bato Nyonso Balingarangai, Otto Zengamambu na Irlande, Patrick Abila na Irlande, Mimi Menga na Finlande. Na pesi Emani Kialanda na Londres. Na pesi bato Nyonso Bolsutenaranga, maman Arlette Matoko na Londres, maman Eugénie Kassai na Londres. Ba maman Nyonso Maman Mignota Mia Nyota Azolanda biso babi mikolo bozana besoin espace touristique o ezala de depuis mais les autres renouveler yango 4 saisons Congo ezaka Kinshasa ti boza bouti na bino poto boyepe Kinshasa boketi na Katanga bokena likasi epa maman na biso Mignota o asala biso loko kitoko. Au Kalamingi Tepe, tous ont organisé méga concert, Megozala, chantre chrétien. Dans l'espace 4 saisons, na Likasi. Merci na maman Mianyota. Tous ont sollicité ma frère Nabiso Loro, la frère Fiston Boui, frère Logique Bo la paix Azali, na Likanisiwana. Mon vieux Gilles Bakwapé, a osé na Makambwango. Oh, tozo luka vraiment méga concert ezana Likasi. Grâce à maman Nabiso Mia Nyota. Mais bateau déjà tozo luka kosala contact na bango parce que bipeke batango pe bakoma lokosa mongolio ba kende ko pesa message. Na bandeko pe baza libana mboka, ba balinka Kinshasa pona ninte. Bandeko bana balikasi pe baza besoin ba mona pe Paul Bakenda, bazan besoin mon appel frère Logique Bola.
Maman Mia Nyota, merci beaucoup. Merci à l'agence FDA. Et pas Fabien de Bitobo Tinambo, on a bien kuna. Batono se pose partout dans le monde. Dans le bac, qui déjà est dans la rue Dublin, numéro 18 à 1050. Boké kuna ben bobengi numéro à ni na opesa bino pe numéro à Paris ezali. So bobengi nga pour na kotinda rapidement transfert d'argent. Fabien de Bitomo Jalishi, le seul et l'unique. Un grand merci. Na Clairbo Boula, le million garçon de Paris. Bato nous se besoin soutenir ngai. Oh vraiment besoin a besoin. Maman Karine Jamba. Un grand merci Nayo. Mimi Mola, un grand merci. Ma sœur nanga nyonso ba maman nyonso obi que solana pegi titan pe simno ka merci. Tokutani mikozali ko ya toujours na émission na bino analyse sur le net le laka ya Congo na pesi merci na équipe technique pe na bato nyonso bazolanda ngai merci. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,